papa batelemi bamama tofanda te bebebe kwa Shaba Kasongo Shakira Beton Irene Masiandoki Yange katana na bituma bazuwa yo bundisa ngai ya 5 ans Shama bamba na modele tina pamia ibe Masiandoki ena koma kubanga kwenye Amange wa Mokosa Kili Magoma Giselle Irene Masiandoki wa Mokosa Akusana kwanza muna wa Amange wa Nini lisusu Toronto City VIP de Maluku lisusu Banaki Bana Braza pe partout na mokili mobimba Toronto City VIP de Maluku na 5 minutes ya Grand Fleuve Congo ndeko papa ndeko mama mwana poto olingi otonga ndako na yo na bisika ya kimia olingi opema malamu Toronto City VIP de Maluku ye wana po na bino ezali koteka mabele ya 20 mètres sur 20 na telo moke ya papa wana poto ba diaspora nyonso olingi investir na mboka na yo Toronto City VIP de Maluku epesa to ezoteka ba espace kitoko toza 5 minutes ya mai atuni tala lo bansa mutema toko koma place oza ndenge nini tolonga kolongwa place Lazare tiomona prince to pasola nzela tala ngai uninga mbongo mutie mena panika wana 20 sur 20 olingi oliambisi ba fruit na talo moke kimambango welela zwa mabele na yo na Toronto City VIP de Maluku tozali pembeni ya zone économique ya Maluku pe pembeni ya cité Vodacom pona ozwa esika na yo na Toronto City VIP de Maluku eza simple benga papa Willy Mafuta na numéro oyo +1 90 57 30 15 40 Toronto City VIP de Maluku esika esengeli pona moto nyonso apema na kimia Bana poto, venez voir Toronto City VIP de Maluku et vous allez être voisin de tout ça. Vous allez vivre tout ça. C'est formidable, c'est tout simplement formidable. Wow. Bonjour, bonsoir, Nabamouré Zignon, Soba Messana Kolanda, Irene Masiendo qui au maman bune la cabino, kakaba histoire vrai pour essa la bino, vrai makasi, Nabanda kunabino partout aux alignes na lobakanza mbalola, apambola bino pour na patience et na fidélité, na confiance, sendenge bozela kamasolo et maman Irene Masiendo qui, Bamouré merci beaucoup Nabatunyaso, Bolanda kabiso monde entier, l'on bino likambu moko ya kitoko, na eko présenter bino chaîne moko et sur la communauté makasi tozo tiaka na ba chaîne o ezo sala biloko moko e ko pesa biso le côté na vie mais eza na maman moko mama Emerance azali congolaise lokola yonanga azo sala musala kitoko na nzela réseaux sociaux na nzela ya YouTube chaîne na côté la bino bokono ezali vraiment makambo eza ya kitoko parce que nzoto na biso e koma koningana to koma na problème ya ba santé bolanda chaîne o bo s'abonner na chaîne o nazo présenter bino siko bo s'abonner bo partager nzamba lola akopambola bino makambo bien ezali awa nzamba pambola mama oyo azakuna na Pays-Bas azosala musana comme il faut bo s'abonner na chaîne oyo ya mama Emerance bokono ezali maladie eza na banzoto na biso meka ko découvrir okoyeba ebe na nzela ya chaîne oyo s'abonner partager liker et ko sala biso bien ta la chaîne yango yo. Ça fait 10 ans na salaka métier infirmière na Pays-Bas. Bane on nyonso na sali na musala comme expérience. Na lingaki pe na partager yango na bande konangai ba congolais communauté congolaise.
Déjà, sujet na biso eza bokono bwa biso, donc eza général. Eza pona bapaka, eza pona ba jeune, eza pona biso nyonso. Puisque santé ezolobela biso nyonso. Santé équipé mwana te, équipé paka te, eza pona biso nyonso tout. Donc vraiment naza na esengo ya ko partager ensemble na ba congolais bana mboka sur sujet ya santé. Bana Suisse, biso kaka boye. Mama Titi à votre service. Mama Titi na kati ya Zurich eli biso masolo ya kitoko. Balobi service traiteur na kati ya Switzerland eza kaka moko. Yo mtongo sali sa fête no ya anniversaire, ya baptême, mariage, Saint-Valentin, journée de la femme. Benga Mama Titi à votre service. Na priya bien tala biloko bokolia ya kitoko ya propre makoso pondu bimpiatu makayabu na priya bien Mama Titi à votre service umela benga na numéro oyo kozala jamais desi balobi biso kaka boye masolo ya kitoko yangoyo Mama Titi à votre service bobenga na ba numéro wana bomo